Tolandaki vidéo oyo na salaki etali via Jean-Pierre Mbemba pourquoi politique na ezalaka nango contre UDPS na expliquer depuis Bassang Sititi lelo et kamusa mutu moko te alingaka UDPS te ezala oyo mukolo UDPS auti kokufa akolinga mwana na ete d'ailleurs ezaki erreur ya croire que ndenge baza kosolana ye ça pouvait marcher. D'abord il fallait pas comprendre tant bakotaki ba solo là ba enquête na biso yeko découvrir que Mbemba yebisaka bango boluka candidat commun. Donc azo yebisa lekola bana moko bozo yebisa bango boluka ba candidat commun. C'était déjà prévisible que ça ne pouvait pas marcher. Peut-être Félix azaki un peu trop famille poto kozonga ba combattant ici kakawana. Et puis na préciser bato to sola ki na mutu musato lo ba agent expérience te na bi expérience ou définir expérience zen. Expérience positive ou bien négative. Félix a travaillé dans UDPS, a monté pas à partir à comme à niveau Azali ko tricher. Expérience na ya parti politique ya ngwana. Soko ngana okutuna. Expérience kozo ganga, oh Shadara a une expérience, oh Muzito expérience, oh ni mais ba tout tangi expérience ça la G7. Ils ont ba tangi. Expérience ça négative. Et cette expérience ya kopé ça na campagne était que na une expérience parce que mboke ça par terre. Donc l'expérience soit déjà bolo belangote. So bolingi ko liquider peut-être mutu bolo ka ba raison na te expérience ya batutu oyo était à l'oukuta ya mabe pays ça par terre. Mise au point mususu na landi émission ya kiosque bazoloba est-ce que 10 ans oyo ba signé Félix na Kamere est-ce que kokoka pour nani n'est pas nainde bokomo loba oh est-ce que Félix tanga signé kokoka Palou ba signé kina PPRD ba sali 10 ans et kokaki or Palou bazana misala malonga te basala ki ba sali 10 ans et Palou asenga ki na ye babiloko ba pesaki ye mais ba travailler 10 ans et puis ti lelo oyo Palou azali sous ko soutenir majorité présidentielle. Botika ko dramatiser pour Moni Félix a signé de comme ko pesa par exemple est-ce que kokoka mais Palou e kokinde ngeni. C'est une mise au point. Et puis ici na lingi na solo là. Ngana Moni baseka ki balobi parole d'honneur ezangi na Kamere na Félix. Oh bazaba tumoko sans maturité politique. Les Congolais aiment des phrases hein. Azolo baka maturité politique, qu'est-ce qu'il entend par maturité politique? Ayoka ki phrase wana bazolo bango na TP5 abandi ko relayer ango sans raisonnement. Maturité politique. So toniye eloko ni nezangi si Félix kozana maturité to Kamere. Oh ba signer ba boy signature nde maturité za la kawana. Ou éviter que maturité senga ka mutu. Il y a que temps à réfléchir bien. Alobi on a signé qui avant na longolia. Attendez on zawana okolo bombali on andimaki na erreur na bogi pona nini bakure tribunaux zawana ezoko traiter makambo etali ba conflit pona nini divorce ezalaka na tribunal bake balobi bazoka na te boka bwana okolo banani aza immature boyoka kitango sous na début que ça peut aller mais boyoko découvrir que ça ne peut pas aller vous coupez maintenant nazozua est-ce que Fayulu tango bazoyebisa que yeso to voter comme président de la République okosala seulement 2 ans. Est-ce que Fayulu a une maturité politique? Il y a qui va voter le président Nambokoyo comme chef de l'État. Il y a 5 ans. Mbemba zo yebisa ye na Katumbi ko sala 2 ans. Est-ce que Mutuana tango andima ka signé za na maturité politique toté? Fayulu tango basali équipe na ya campagne ya élection awa tozoloba. Mutu moko te ya décidé à continuer na kati. Bazui pa Pierre Lumbi, bazui ba tumusu ba tia na kati na ba Mwando. Ça dit va considérer parti na été. Nyonso lié pourquoi? À sa base faible. Est-ce que sa maturité politique est pas na yo et vous reproché par Félix? Il est en zone di mabasali pe équipe ya ye muntu a décidé patron a décidé ça ye batulé ata bokote na kati. Fayulu tango balobi to kokende te élection soki machine à voter ezali. Ba osa la campagne siko ponani. Tant que les militaires vont voter dans le bulletin, pourquoi? Est-ce que les militaires vont imprimer le bulletin? Ils vont faire un CENI. Tous ceux qui votent dans la machine à voter. Dans la minute, ils sont moins sérieux et ils vont
parce que bazaki sérieux, il fallait la salle déjà ba meeting partout que token de vote c'était pour machine ezali. Mais azo ken de vote mais alobi a boy machine. Qui est moins sérieux? Totali na monsieur Claudel Lubaya, Denis Sanga, na Adam Bombole balobi biso. Tokoya na ba aventure wana te. Toyo kanana équipe gagnante, Félix na Vital. To sangana na bango toyo kana. Accord à Genève kwei, to kwei sa Nairobi. Ngana conseiller Félix na Kamereke. Boko isa accord wana ya binote. Bango ba ya bakota nde na accord wana. Sinon te, bako ba bino na distraction kapine se bandi. Delis Sanga, Claudel Lubaya, Adam Mombole, bo ka sonite. Bo abandonner. Ça ne sert à rien, bo zonga côté oyo, bo sala msala malonga. Parce que machine à voter ezali ko lo pété. Nous supposons ça la wana. Namoni mutu moko te député, candidat député, il y a ensemble, alors bien aucun de vote te pour machine ezali. Mike Mukeba azokende. Daniel Safa azokende. Jacques Ndala azokende. Bango so bazokende. Sikoyo ensemble na bino oyo plateforme politique est-ce que vous êtes sérieux? Pour chaque fois que vous avez TV vous finga makasi côté mususu. Est-ce que bino moko vous êtes sérieux? Pour nani bolobiti que to kendete parce que machine à voter biso to boyango. Avant de parler, tournez 7 fois la langue dans la bouche. Madame, même qui n'a RFI à Zoloba, je ne permettrai pas à Félix d'être chef de l'État à RDC. Il parle en tant que qui a décidé qu'il y a aucun été. Nalingi siko totala, est-ce que Mbemba soka l'équipe président de la République a aussi le droit à Malonga? GB ou GB Zawana. Bato bazali ko uta kitambo ba uti partout soki ayoki nzongo inene to iki ake osumba kuna asubi kuna na GB eza yaye anjeraka ngwe kweya tango Shoprite ayeko kota ba sokola eloko na 1 mois pour solo isila je suis en Mbemba eloko na imoko bokende na canal kine na ba CCTV so koti eza na solo ya masuba c'est très sale eza yaye ya muke a échoué à Kolonga République. Ce qui total ici Zahir, ya papa na ya Zaki Kosala le connaît très bien. Il y a Boma Yangot. Il n'a pas réussi. Tout na Mbemba comme c'est les Awai. Et le connaît son Mbemba Simba échoua. Rébellion est moko échoua. Si ko yo yi a kozala ko diriger mboko yo bien na nini. Ta l'expérience na yango wana. Qui vient de nous montrer là où il a touché que ça a réussi. Rien. Pour la construire, ça connaît une capacité, il y a Bemba Moko, MLC et Panzana. Pour la coyer, pour gérer. Et Tinda Pe Kamita, toi qui ne peux témoigner contre eux dans ces pays, qu'ils réfléchissent. Sincèrement, on a ligné le rôle à la commerçant, à un commerce. Et ça clair. Maintenant, on a promis qui tu analyser politiciens moussous. Mingi bakumi sur Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi beaucoup mieux pour la gestion à bien pour nani? Te. Moïse Katumbi a linga TV na radio. A sala a pesa mbongo na ba musicien, on a musicien. Ba yembaka kalombo solution, ba kisanga solution kalombo cha pesa na vie na yena Congo. Mais ba yemba solution, ba tu va voter solution. Oh bana kini ya propre, kini za propre. Moïse ba yemba yende na banzembo. Kino akanisi que Moïse ayebi musala makasi ndeta mbaotanga ifo bayemba mutu moko boye mfuniko ayolo nakenda kotala musala zo sala baoti mona ka niveau 3 mètres bayembi na nzebo akei. Je veux maintenant vous montrer Kolwezi, le poumon est un minerai belé à RDC. Moïse a dirigé yango Kolwezi zaki na via pasi makasi. Même bureau y a l'état ils là qui très sale. Le ministre Mouyez Manguez Richard Mouyez a bongisi Kolwezi koleka Moïse. Kolwezi le zengenga vie zongi Kolwezi vie Kolwezi eleki ya lumbachina ya lekasi. Moïse a bousillé Kolwezi. Deuxième élément. Moïse yemoko. Alobaka na président Joseph Kabila ke na kotika na jamais contraire yo na kotika yete. Alobaka contre Kamere tango balongolaka Kamere na assemblée. Alobi Kamere ayebe loko azolukate.
c'est le lo azonga yebisa biso soki caméra yebaki te eloko aza koluka yende ayebaki sikoyo aza en exil ndenge nini alongo epa Kabila ndenge nini botunaka ye ava bokotana eloko na ye babengi ensemble nazongi awa Moïse ye moko na Lubumbashi makambo nazoloba oyo akowanga na aya koloba contraire abundisa Faustin Bukonda azalaki président ya Lupopo Moïse abundisi Faustin alongwa na Lupopo azwa indien Siraj azwa Lupopo tango esimbi te po bayedaka Faustin Bukonda na Moïse na Kyungwa Kumanza Moïse abebisa nzela nyonso kenda na hotel ya Faustin Bukonda batia mabulu potopoto bakliatu bakima akomona koteka hotel wana c'était Moïse Katumbi muntu ayaki kosalisa bazongisa makadamu na nzela epa ya hotel ya Bukonda eza Joseph Kabila ye moko mais Moïse atimola ki Moïse soko boyokani na yete akoluka partout ozali anyokoli atiela bato mususu azali boyokana na bango te ba commerçant atia liboso ya ba commerce na bango 20 rebus moyen client kota na epa na yo ezate Moïse asala biloko wana na Lubumbashi Moïse tango baluba ba voter Etienne Tshisekedi na 2011 ayebisaka baluba tout na katanga lobia lokola ba voter Kabila te bokomela mai ya pilipili pona kolakisa ke alingaki anyokola bango Nazem azui transfert aye kotiela bato kuna pona courant ya lobia za libanais alongoli transfert po baluba ba voter Kabila te atiki lelo Kabila ndenge ni azonga kende koyebisa baluba ke nazongi lisusu Delice Sanga na 2005 babi misi fiche balobi bazo sala na je crois na 2005 ou 6 bao sala nani 5 chantiers ba kaboli kasa occidental na kasa oriental ba créer conflit boa ba témoin makambo na zoloba balobi tozo banda 5 chantiers na kananga bazui ba matériel ya Moïse ya entreprise na ye bakitisha ngo kuna kananga beti maboko oh sambiane toi ko bangisha 5 chantiers sambiane yo Kabila merci ba eba kiteke bazoko sabango na Moïse basi basali bulu basali défilé wana le 30 jours basili ici batu bakanisi na kananga 5 chantiers zo banda butu matériel nyonso ya MCK ya Moïse ezongi na katanga baya webisanga soki 5 chantiers chez salama kuna Moïse azaki na ku wana